Donc alamuki azaki na ngote ebimba la moko. Tanga Alexis Papé na front na ye, moi na mokene mtayebisi. Oh. Papa master, ozana makila na mbunzu na yo. Salaki na ezaka juste ka na mbunzu. Non écoute na lisu. Na yo mona yo komage et kiti souti na lisu et puis et gonfler front na ye na façade ya mpanzi. Et commissaire. Ndete yo mona gete e commissaire. OK. Et comme que photo sansasko banganga na nzambe. Pe comme mambo spirituel ba associer plusieurs pasteurs, plusieurs prophètes, où ils a reçu 100 000 foboyoka. OK. Donc tout là vraiment te banda jour ya likambongo ti lelo. Monde tobeta lisolo boy, nada fallait pas zala. Nada fallait pas vraiment zala kakoti akema hôpital azati. Azati dans le moment. Akufi tozangi, akufi. Bon il va professeur na prière, moi mamnos ba loba po eza droit na bango ba loba. Donc toute la précision que y a ba pota ya bilongo et bébé ndeko. Précision eza ya wapi. Uti wapi. Artiste comédien d'abord quel est artiste musicien toyeba. Nde totali ndeko na basani nzango basangana ba lobi gete. Beaucoup de gens n'ont pas parce que moto bo mona o moto moribond et nous ça la que n'engi ka zaka bongo 2 jours c'est trop akufi atiki pe biso to lelipe musique ba ton monde ya musique ba musicien de musique monde ya théâtre azo gagner trop azo zo mingi azo zo na théâtre azo zo na musique pour na nini kaka ye ezo simba moni bandeko balingaka kotinda basi na nzela ya mabe si o ayete te ya na basi benete te batu msoza kende ni yo koma kuna kena makambo sala zala poto bena makambo sala système donc ba utiliser ki moi si pour que abimana nada basi bazoye makambo et ça les maki oyo yango eza ce ça complot ya liboki ya batu belé. Vraiment na ebité bande konanga nazana na pasi mususu on m'apprend que chantier na ngeza kota mbudi ba singa ki bazo buka et pourtant ba mikanda nyonso eza vraiment na état nazana on a ba mbongo na na dépenser o eza lokwa ba ngba bomangai et pourtant na ba mikanda la bango ba signature hôtel de ville pezala qui vraiment ba chef ba ko côté ka place de ceux qui ba konti ba signer te ba mikanda to ba cadastre to bimission nous apprend que bazo buka na tonga 2 niveaux na mbongo na pasi na état on nazana santé za bientôt on m'apprend que ba buka vraiment ba konti bo trouver une solution naza artiste mboka bon à passer ko tourner na basa moi et puis na bundi na tongi 2 niveaux ba ibsanga ba obuka ngoka boye vraiment na ebité et puis na état o nazana ngo donc ba kondi vraiment botailanga likambo yo to futeli trop na bundi mbongo na okosa makamsu état azui vraiment yemoko l'état emo ateke sika yemoko l'état biso aiza mabe mais na ba papier nyonso ezali cadastre zali ba timbre zali hôtel de ville zali boye zali sinatira ba autorité nyon surtout ba signer rapport moto ba mabele komi ayo eza le bien mo bisuge ate fo ba buka eza côté ba rotonga te N'habite ekota nini na mitu ezala nini. Shalom, c'est prophète Moïse Makoma, ministère Ozana. Mingi baloba qui était Seigneur Jésus qui sa sala kalisusu te nenge abanda ki ko sala kala. Yango ngai pe na ibisa ki ba oyo ba tambola partout, ba luka ba délivrance, ba matana ba via ba kenda partout, ba délivrance simbate boya et pas na Seigneur Jésus qui sende boko bika, ba tuana pe ba yaki pe ba leki ba délivrance, ba biki bino moko témoignage. Nga frère na bino na kati ya Irlande, nazali na ba blocage, ba porte tout ezaki fermé. Mais depuis na leki na délivrance na papa Moïse, makambu tout efongwami, na sombi denda ba pasi na nzoto esili, changement ebele salami na ba aspect nyonso nzamba ozana azosala. Shalom shalom peuple de Dieu, nga mama Jeannette, en tout cas na bela ki tension makasi. Na yo kota na YouTube, na kota na Ozana, Pasteur Moïse Abondel pour na bandeko. Les mêmes jours, na keipa docteur nanga atalina tension Cécilie, l'onion se vanda sa palpitation Cécilie. Shalom peuple de Dieu, shalom mama Clémence na Paris. Na yiko témoigner moni na nzamba Ozana wa sai na bomo nanga. Na zai na problème à mwana bandeko lobate, na bandeko keni na orthophoniste. Donc va déclarer que moi na comme handicapé à lobate. Na étant na yiko l'exemple papa Moïse. Papa Moïse
alekisi mwana délivrance lelo mwana nanga komoloba naye kotémoigne moni na nzambe ya bikamwa oyo asali na bomoi na ngai nazali na pano ya mokanda to aka eprese nazwaka baregi na baraison moko eza ta na sens te lelo nakomi mwasi esengo nazwi mokanda nazwi mpe mosala donc yango naye témoigne moni na nzambe ya ozana ngo asali na bomoi na nga tokanga na nzambe oyo nalobaki deja awa ezali terminus bosabone na Papa Moïse Prophète TV na YouTube nazosela bino na moto. Merci mes chers internautes, bonjour, bonsoir. Parce qu'en sous émission Oyo et comme les bino émission Oyo Bolinga Ranzela à la chaîne Abino Oyo Nebo Sepelaka vraiment nous aussi on va continuer à s'abonner na Nzela à la chaîne Abino Ndenge Bolinga vraiment nazanga mon côté nazana ba confrère nangai par rapport il y a ba actualité Oyo qui depuis mon collègue ya dimanche par rapport il y a Nada Master oza artiste comédien pe musicien asara musala ndenge et sengelaka ndenge bolingaka vraiment et on a salé fort tout salé fort plutôt ya koyamba moko ya ba musicien azabongo chef d'orchestre Hervé Borsalino ndena bena zanga mokote na za bongo na super promo 243 oyezabongo Ivipan na zape bongo na balubi Kilongo TV oyezabongo Rabi Mavinga pe Batutu Obolingaka, la patronne TV Prince Lomba na Zawana. Vraiment, par rapport à l'actualité, tout le monde a audio imaki que Bukinda Kouya Pedena Dana Mboudi, Azolela, par rapport à l'état de santé naïe, ma maladie, Missou Souabi Sida, Missou Abi Zona, Missou Azoloba Boé, Mamé Belé et Zobima. Par rapport à l'éclaircissement, tout le monde qui est vraiment la source d'information, tout ça, on a pour Nabino. Et on a vu Moko Oaza proche naïe, chef d'orchestre, où vraiment tout reçoit. Maintenant, il y a quoi solo la naïe, Ndenge et Sengeli. Ndena bay na zanga moté, na mupanzi na ngaya gauche, na zabongo na Rabi Mavinga Oaza bongo, na Kilongo TV. Vraiment bonjour Rabi. Bonjour les producteurs, Prince Luamba. Bonjour Yves Pan, bonjour Pendeko, chef d'orchestre, na bafanya sur Rabi Mavinga. Et monsieur Zam, tout ça n'est analyse. Tout ça n'est analyse, mais on est invité plutôt sur la naïe Ndenge Zalaka et ça bien. Ok, merci. Bonjour Yves Pan. Bonjour Papa Lutumba, bonjour Rabi Mavinga, bonjour la bande de la Bisso, il y a différentes chaînes au Bolanda Rabisso. En tout cas, on est là, tout ça comme d'habitude, voilà, tout peut savoir comme information. Merci. Ok, merci. Ndela ben azanga monté nazana ba confrère nanga peine invité na Bisso Hervé Borsalino, vraiment n'a passé micro et pas à Ivipan pour à la intro et à émission d'Engezala. Voilà, merci beaucoup Hervé Bandibota la Bisso, banon santé na yo et puis il y a Ndekona Bisso Pedinada Master. Oui, merci. Naolo Banakombo ya Hervé Borsalino, chef d'orchestre et Nada comédie musicale. Je suis na Moussala, Nazama, on a rôle proche naïe à famille de longue date. Parce que Nazana a deux tâches. Pour la santé, Nazama bien, mais malade de Kotinzoto. Il y a rôle Bagesogi, et l'eau est une déco, et une munto bozala naïe. Bato batalinga ba au monde même teinture, même santé dans les airs comme maigri parce que na moi tant qui est toujours les cas moment naïe, mais compéanga. Il y a des gens qui ont pourquoi je les abonne. Donc, santé un peu bien. Voilà, un peu bien, il y a maladie qui nini et puis il y a un moment où il y a à cause de la tomber na maladie pour bande oazolo ba moy belé c'est salé magasin kala tout ça voilà. Expliquez biso na bande bota la biso. Na ko benga ngo malade tant comme malade. Mais ko ba ke malade ezalaki na on donc omoni ba bloko total na ba film ya Nigeria tout ba film na biso Congo ba sala théâtre ba sala mystique. Yango ninga na moni. Parce que malade ezalaki te mais malade inde ko malade parce que tozana to otala na ngana ye to kabona ki ba x time ya koloba ke andeni bien lobby to kuta lobby. Figure nyos tout kitoko à bonne santé bien vraiment bien. Mais il y a un moko là la mukananga tina zo baluka na mbeto na sala ba tour na mbeto non sentir l'autre. Mais le matin quand on a la muki en tout cas na yeba ki pété. Na juka papier sans qu'il y ait la miroir disons yé sans qu'il y ait la miroir a joué mbalamaro papier a se fait frotter na front na yé. Donc à la muki azaki na ngote bimba la moko. Tant Alexis papier na front na yé moi na muki nem taibisi. Oh papa master na ozana makila na mbunzu na yo makila
ake notala boye ndenge afrottaki papier or kamemaki bouton mo esalaki na ezalaka juste kaka na mbunzu donc ekutu na liso atali bwabi bambobe esali mwa moke lokwa baza na carte bapesa bango epa mama Denise napesi mwasa mokonzi mboka bambote na ba 7h 8h akembaka moko hôpital bakendaka ngai obenganga abenga na ba 11h nazwi téléphone te abenga na 12h te ngai yo rappeler na 13h tanga yo benganga appel wana nando kende limité nayoki make appel ona yambie na 13h et frappé ngama na motema donc na changé man zelo na zalaki nango na kelenzela oyo tona komi kuna na kokuteta ko ketanga obenga za na hôpital ndena kuti fama bisina bilanga te kena ntezela yo ndé moi likamo eza wa fo yo zala tona yo ya ndena yo mona ke malade oyo kominde malade ndo tuninga malade wana non bozali na nuit lelo donc na soirée donc vous avez la soirée lelo bokabwani lobby na monde na tongonde ndenge yo za elongi bien bon lobby na monde yemo pe ayo comprendre ka komi déformé na elongi tanga yo uta yo ya ayo benganga baba bazaki belé à mon avis to partager bien aux alangai de façon que pour chef d'orchestre et puis frère na ye habituellement bana to sola ndetondo sola la kisinga bi Natalia ngana bi ke ngam na bisinga bi o eza attaque o bo moni ya photo wana effectivement mutaza na droit ekoloba ke mbasu zona sida esengi mutalo ba o azomona za libre infection pe baloba niyo surtout ba koloba o bazomona mais ngana misu nanga to na tala ki na biseke o eza attaque benga mama o aboti yo mama Julika bongo na bise benga mama 3 fois après na ko kende parce que tu beke comme na état ou comité parce que ça qui dans grave tu verras on a sous 5 à 6 boutons mais au moins que et là boye ko mambala mo mtaza na te bimbala moko c'était louche donc na ko benga mama et puis na ko kenda na ko mona que normal lobi na yo benga na tongo na pia no ba photo pona na ba mo ba photo belé o isa na redison na réseaux sociaux te na yo mona yo koma ke et kiti souti na liso et puis et gonfler front na ye na façade ya mpanzi le commissaire ndete yo mona kete e commissaire et comme que photo sansasko banganga na nzambe pe comme mambo spiritualité po na hôpital kokende tanga kene ba pesa ba kisi ya kolobake atezaka peut-être car moi infection ndeka to kendeka wana bakisi yango mela azana ngomko boyambe bo ala sano bakisi yango mela boye meto mona kete o photo ko Tanzania na makambo OK wana bakisi azaki na HG OK donc toyo kapena nupena nupe nini oyoyo bato ainsi dit l'éternel bato bayibi mokili na kibonzambe baloba OK bon toyoka ki démarche bosalaki Moussa Nzambe nazaki avant que na tigela pe bandeko démarche bokene po Moussa Nzambe nini et puis alobaki nini pona état ya santé ande kona so na Damastor bato balinga rebelle merci na passer ko sangi la lutu abengaki vraiment dans la souci ande kona bango PD nada bandeko babengi biso na kitasa batini biso pa ba docteur katete na lobaki yango batini biso na hôpital de la Rive kuna na kitambo bandeko baza vraiment na besoin ya ndeko na bango abika Moussa Nzambe alobaki nini sur les avocats spirituels ni ce que j'ai regardé la télévision mais ça fait mal OK pour moi ni mambo oyo comment vérité et ça la rabatu bien té mais les kambo kotalango ba associer plusieurs pasteurs plusieurs prophètes où ils a keso bo 100 000 fo boyoka OK donc to là la vraiment té banda jour ya les kambo ti lelo to là la raté butu ne soka ba prière to priya kaya lali na ye msu do kola le kola la talalité mais aza mais na poche moi msu ya faiblesse ils sont de prier msu ye mo pas super makas parce que nzoto to kola batenyo sur les mbaki ezakaka mteza la pasi effectivement peut-être ko pesa poso kwanza mais nzoto eza makasi na moment na zagi pe fort ya hotel ma po mo pas priaka balobi o ba ko loba na parcours na ye na donc se rappeler chaque fois ya ko loba ke monde to beta lisolo boy nada fallait pas zala nada fallait pas mazala kakoti akema hôpital azati bazolo bala bango azati donc akufi to zangi akufi par rapport à ma profession la prière moi ngam baloba po eza droit na bango baloba zona mbasu mais ce côté na muto nyoso tout baloba sida eza maladie mais le mal non zonga la question on dit pas ces na congolais babomaka muto avant ngana disons muto ko ba sida ozan sida te muto lobi ke yo za na sida parcours no lobby
ya lobby kaka na tongo mambo sala ekomelo oyebite do sabe ngolo bage ya malade ya babwakela ki to fala kufa po bato lobby kaza malade non po balobi asa malade te mais effet likambo ye batakiango emona na nzoto mais ça déjà planifié que azalate alors naye ko se rappeler na liwa ya mama Chako nga personnellement ya koloba ke ligne mutakoti wi nzambe mtatsaka liwa mais tant na yogi likamba bongo ba yolo bagete en tout cas nde totali ndeko na basali nzambe basangana balobi kete beaucoup msanzambe ningi boye pe mbango na maboko basali na nzambe parce que muto bo mona o muto moribond et ngo zala ka ke ningi ka saka bongo 2 jours c'est trop akufi atiki pe biso to lelipe mais comment on va comment on va sida aussi c'est où on s'est rappelé dans liwa ya mama Chako voilà naki ko se rappeler comment on a maman ki ka na mama linu akota abimate ningi ngoza ndemo na nada ningi mo ngoza na ye mais Dieu est bon te maison moko te ba réalité ya mokili moni même temps musala bino bo sala ba baloba langage mo chaque fois ba rotelo poison poza na nini ba obomo poza na nini te yo mona koza eloko mo te moza na eloko eloko eza na ba sorte belé comment on a spiritualité et puis comment on a néo vaino ka boza de eloko koza de eloko déjà to c'est tout comme on a bien meuble te poto lo ba keto na eloko koza na eloko lingo ba oyo zola mkoza na eloko alors po mutai na pe mutu et dans la route de kamte ke base lo comme on a bien meuble te mutu musu ba bo maika tango za bébé ba talika ba kompeke ozala mutu osunga famille osunga mokili ba bébé c'est vino mais au vivre toujours na basene nzambe s'il vous plaît ba lobby ni donc ba lobby on a osaka na koloba na télévision te ils ont 3 façades. OK, vas-y. Na 3 façades où ils allient na otanga ba kombote mais ils ont un monde dans musique. Na da ba bien na théâtre. OK. Ici que belé to beti to sali ba plein. Ba to bayaki bayebi. Na kise mutute, na tia en général. OK. Na tanko na autant comme mutute. Donc ils s'appellent Nzela et musique. Que mususu ba sepelité kotika théâtre et aya na musique. Et puis bazo les cas des fois mutu besongo no pakala beti na kermesse au biso to beti avant. Plein au saranate ba teki ba lié ba meli do ba standi ma ba teki vraiment comme il doit comme il faut. Et mutu pa yeba ni songolo pakala aye pasali pe fulu ba teki pété. Et alors biloko to wane ko bote ko bimake bisiko bo betaki ba to musu na musique ba to monde ya musique. Ba sepel na bango te na ndenge minene ya musique yo zo presse ba star na minene ya musique to ka tenga la te musique tout en général ezala mutabeta na kikoso ezala oyeba na gite ezala oyeba na ki ndati bango tout en général tango zo presse ba star minene na ba star minene déjà makalisa ba te retoucher voilà na lingite za na côté wana ba musicien de musique et ce to zongi sima ezala monde ya théâtre azo gagner trop azozo mingi azozo na théâtre azozo na musique pona nini kaka ye ezo simba surtout zongi sima avant que na 3e azotonga pe na kotonga ba nyos ba kotonga video le pa tonga kana ye so na zongi sima pona koloba nada nazolo bateke po aza numéro 1 groupe na ye nga deuxième personnalité ou to po aza ami na nga de longue date to yebani biso nyos to bien sans rancune on tous la d'accord sans rancune. Bah de souvent le sali bête à tomate te congolais ko za la méchant bongo te bah de sous ba yebi singa ina ndeko mwasi mabina nga poni bo poster ki photo ana fallait pas ba lo beza sida tal ba photo bimi yemo na da ko ba teke photo na poster ba lo ba sida yemo na da ko ba teke photo na poster ba lo ba zona yemo na da ko ba teke ba lo ba mbaso za boye do sabi ami yebi aza mukolo atanga yebi a poster tang atalisa mama na likambo eza ke beste et ça peut être que abanga teke na posta ngona résultat na ba ba ko ba sida te a poster pas tala galika me comme nga ba bi moni ndoki belela voilà donc c'est ça merci. OK ngai na zonga momuke par rapport ya samedi aloba ya misa tu ezali moni bandeko balingaka kotinda basi na nzela ya mabe on a 3 catégories eza bata musique eza pe na lobaki ni ya quoi de bata théâtre et puis na basi o ayete te ya za na basi belete te batu mseza kende ni yo koma kuna kiena makambu sala zala poto be na makambu sala système mais batindi toujours to comprendre bien batindaki mwasi abimana na biso to bosa na yango to boye yango te eza mondo etambolaka lelo oyo fo sala na makambo alors voilà donc ba utiliser ki mwasi pour que abimana nada basi bazoye makambo et salemaki oyo yango eza spécial complot ya liboki ya batu ebele on a loba oyo eza oyo aza
na rolo banaza donc yesoki aza loboko ya gauche nga loboko ya droite soki na makambo o ya président nada bat ba oyeba disons eza 100% o na lobeza 70% M sur le banekete o to bano privé dans la zangi en koyoka mais une grande partie à 70 eza o ngape na zo yoka moi eza ke kombo ya mutu yanga na tubiso koma mutu ko pembeni kwa ba yoka te yote nga singa ngina we moni na bole limba la moko la pressa o biso to nga na bomba na peso yebisinga pe na bomba yepsanga donc yanga na ngana bomisa pour ça non babi lelo toza mardi mais samedi bozalaki na concert bobetaki concert c'est nada zalaki bamona nada na podium je crois eza brasserie moko boye toki ko cité kombote bobetaki concert mais dimanche na ntongo tomoni bafoto ebimi bato bamona yango un peu loge mpe bamisusu bazoloba ke eza nada te c'est que moto yango kokana kaka na nada na rote msanzo to ngate muta kokana nada puis ba baki concert ba yo ka voir nada ndinga yembaka et puis ndinga binaka ndinga za na photo wana ndeba na photo teza ye premier concert en les années tu dois déjà chèque avant kutu ngam tabenga ngam talibosé ta que chef d'orchestre na domaine de musique ngam na bien bien administrer na porte-monnaie voir même na kolela likola mbeto ngape na lelaki parce que na zagi choqué kotala que état muta komi nango elonge changer liso kangami donc après misela babi na ngata la chèque to soki yango avant to ça obligé ko betango na 4 ans to so na ezaki na 3 prophètes bazaki wana pourtant to so normal boye ba prophétie peso ko taper prophète en habité si to koma bobeta concert ya samedi ata rozana na ta o tema rozana moi bien et surtout na mona tout autour na nga bateau za ko bateau disons bateau bazana kati ya orchestre na yo baza bateau yo vraiment il y a de difficultés ndenge yo matana scène na passe et za o yo otika ndemi kumba na yo tout alors ko esengo ya bateau ba rozwa li meilleur au bozi pour la production wana des récits ya robikana neto beti concert wana certes to alataki wana alati yango na se ba pota oui kangaka yo wana tanga baxi perique ezai pe bombe sika gonflaki moi yi bango kutezate senga mona ebe ke lelo boya manga nenga zo za caméra et disons téléphone nanga na do filmer nenga zo latela ndenga zo tia perique na ndenga vimbi na ba bleu donc to betaki ma concert on a même vidéo loin kutazo kama président na PC bambo de sika zali azo kama wala bakenada o eza ba 28 tonini ngato zano tozo ninga na pe tozo solola leki na komoko bomba likama munene ba habiter présent il fallait zalaboyer qui ne les boy. Donc tout bazo comme moi. Donc tout était conservé. Tu vois comme moi. Merci Simbena Kaka. Na lanjo nengo lobi osali exposé na o. Obi et uti mingi côté ba musicien pour nada ça ba plein je me suis posé la question est-ce que nada imo comme ta sali ba plein pendant ba kermesse yo pour ba attaquer bongo yami balobi ba utiliser ba simbo kuna na quantité parce que ba te belé ba sali pe ba plein pourquoi ba attaquer ka nada nada fala kufa pendant que nada azana na maladie wana akebeta wana neti deuxième question akebeta concert parce que asi azwaki mbongo batu et puis ba prophète ba yebisi ke bato ba ko sepela wana ne ekosala neti force na ye public te bato ba ko ba mbongo wana oleke mbongo ezonga babine tezwa mbongo wana na se ya pasi wana oyo obeta bato o wana obeta na bango nazomona ke ba difficulté pe ezali soki bobeti parce que kuna exercer to beti to vandinga na ye to sali enveloppe mutu na mutu azwi mbongo na ye kuna eza bongo alors esengo ya bato wana tango ba même na orchestre sur na groupe na biso na da comédie musicale ba mise bazo kamwa parce que mutebi likamone zaka ngai kaka ngamo c'est ba mise ba tsela oye ba te ke azabongo c'est un petit concert. C'est un petit concert, bah yébité. Leader. Bah pesi ba musicien de ko ça que est traité yé. Ainsi dit l'éternel. Tout ça on a né qui bon ngamaté. Ndenge nzamba lobi parce que comme que tout à la boîte tout à l'état. Pendant tout sola yé nanga na côté nanga prophète ndazalaki prophète bazalaki. Moi lobi na mona ba la sangai production fo bobetengo. Et puis avant beaucoup mati jour wana eta ozanango. Ezale sous et ozala mais ozala sous bon côté mais ozo mona tege eza moi louche point bosso place nazaki au répondre en côté c'est-à-dire comment vous croyez au prophète
na boy te ba basala nzambe na zo ignorer te ayebisi bino ke euti na ba musicien na début euti pe ba comédien entre temps na basi pe lisusu précision ezate ezali côté ni ezali na sens ko lobaki bitumbe ka côté morote ndeko mo côté avant to tia caméra binanga ya ba famille pe ezali te bosko sene te muto yeka si muto bataka muto moko na vie rien ba kombe sangana comme des forces ba combat pourquoi ka Canada yem passer ba succès na ba kermesse non omoni osongo misanga vérité moko o ezaka elobe ko bota nzela ya mabeto esala yo solo ba bimisa mais tant que je suis là, je suis là. Au moins, le monde est là. Même si le monde est influent, c'est pas facile. Quand tu as son bot, c'est pas mais tant que tu as commis, mais si tu as fait un thème, et si tu as eu un côté, tu as fait analyse par rapport à bah question bah toi c'est bah se poser bah question et comme la pebino mondo bokota pose l'influence oyebana o se faire figurer et ça n'a pas facile nani yango alinga mutu kamoni ke te ngani nazala intel boye ba yebinga dona monde o nga intel mosto mobali yo ya bokota aolinga te mais soko mina gloire wa nzamba poser yo ndako molinga yo donc étape tozana ngoni ngolo bani pona kokota na bon wana c'est la compréhension na ngai. Pendant qu'on compte dans le monde de la musique, c'est vrai, tout à fait normal. Quand on a cliqué moto, ils ont facilité pour nous côté. Moussou a aussi là, Moussou a aussi là. Donc pour la réponse sur le bagage, on a nada comme ça, on a plein. Il fait comme ça va tout. Ba plein dans le bas pour nous ba vidéo té. Ba plein solo plein. Dans la bande assistant. Dans ba plein. So il faut le bagage nada qu'ici. So il faut le bagage nada qu'ici. Alors, tant que tu es bêta. Il y avait des missions tout le monde a pu bazalaper. Il y a Rosana Barin qui a eu un concert, mais tant que tout le monde a nada. Il y a des fois tu frappes bandal. Non seulement bandal. Tu bêtes na Kinchuka na nzela ya nini na Kinchuka. On a déjà souvent concert et bandara moi pour si là pour la molili à côté on est ici là déjà 15h 16h. Contre thème instrument tu as dit concert 17h bisoto. Mais aussi ici en 22h, lorsqu'on dit la ningizala. Alors ils ont leur mot boye, ils ont tu éviter de qui pas bateau ba yo ba yebi ne ba sola na nzambe ba pesa biso message. Ton nimiango lelo oni na olo ba gravité ali kambo ezalaki. Nani mati pour poser so bongote. Tu veux Salino, kolanda yo bino bodiembelika na prophétie. Pardon. Bon Salino. Bon diembelika je crois na prophétie jusque là bon diembelika na prophétie par rapport à prophète ba lobby. Côté médecine traditionnelle côté wana médecine même mundele. Ya mundele na okenyo sona. Traditionnel kuna bokipete ya mundele pe jusque là bokipete. Bozo diembelika mais ça va attaquer tant boyu ba attaque kamba ba ki sezate bolobi pardon bon Salino nasi sa question pardon bon Salino tant lobby ezali attaque n'habite ba la biso yo ke na mamndele ndenge nini eza attaque non c'est faisable lelo so lelo yo bukan lelo na butu ba sala saso babike lelo yo fo sala sido kufa obukana na musuni mais mambe sampe na molimo siko yo kasi yo nzamba okitana sebo abikisa no boka saka ba cha plate okota mtelo bana kasi pe sa réponse nzamba okitata tina acha ba cha plate non na mona miracle morote sala mana mokili oyo muta bukana lo boko tazo ki pota de to mona na film twi pote ezipami yo do mona ba no botama et seulement et ya ka ndela manière que mutu moko boye aya ko traiter yo soki pote ngo sala peut-être 3 mois il faut ça sous un jour ce qui est la logique mususu alors donc la précision au biso que ndeko na biso azana batak 3 oyo euti na musique euti na théâtre euti na nzela ya basi o bande ko ba utiliser pour que ba ko soit appelé nada siko ya ba pota ya bilongyo e bebi ndeko précision eza ya wapi fungola biso vérité on a to yeba euti wapi artiste comédien d'abord quel artiste musicien to yeba et en retour nga ko zala retour nga ko zala nini euti na nyo surtout on a des terres pesate parce que eza likambo esangani parce que na butu
ndoki na ndoki baye bana et puis to ba réunion ça mana bouté ko réunion monsieur ko ça ma to rose la msuto na bandal réunion mo ça mana veni mo songo par la ba msuto ça réunion ma côté mais réunion ko trouver pour la bitsa likam moko to mona même atana ba politicien ce ba basali écrire au ça ta ba propagande ya batu et ça na ba bloc ebele mais bitsa za la rare ya mutu moko donc des mo déjà bien likam moko non loba o tala ngami bondo ça ba question moi ma be pona ngai et yo répondre justement na ba complot no mo te tala na ngai po ngo tela ngo ndema mbona no bondire te total na biso te total na vraiment donc ça veut dire to ko ya kana biti ya politicien moko oyo ngolo ba ke to sangani à côté ba ku meto sangani ngolo ba ke muto azu choc azaka muto moko mais de maramno se uti na batu o news de ten na tangi o ngana o ngato yokaki ndeka pe na transfert pe na bino na bato ba otala biso. OK alors kolo ba ke muto boye ni mtazana parce que ngana zaka na 70%. Biso be mandam biso atangi lo ba kombo boza ami vraiment 70% faut y battre. En tout cas soit yebisinga na olobate. Soit yebisinga vraiment, soit yebisinga, il faut vraiment babeta ton anesthésie pour chef d'orchestre, ami à longue date, tout ça. En tout cas non ko olobate parce que mutu oyo ye moi faire likambo aza un échec parce que lelo oyo ye moko ava bobenganga potozo bandara hôpital prière hôpital. Bato baoza na biso Rolf Kabengele, Nouch Karems, Maman Jilika Bongo, Bangona Suba, Tanti Linda. Tanti nani? Losako. Akoyo sani na makambo oyo poko kakozala. Oh mes collègues na yende. Tanti Linda da collègue. Ya nada non? Akoya après peut-être je vais te pour comment émission oyo Toli na to ke pote éclairci batu ba zona et pardon excusez pardon ya on ba te na kamwe na sens nini ko Linda lo sako Linda wa te Linda lo sako ayaki émission eza makambo te ya mambolo ba neze émission ko éclairci batu ba longwa na idée ba libre ba longa idée ya sida zona boye tant ngo kotsa makambo wana mo to kende to ko sala ngo bongo te na tangi bato to zana bango o ya kata. Excusez. Accompagner Pendego, mais accompagner Pendego. Il n'y a pas de problème. Prince Babi y était. Il y a un problème. Bon, bah, tu sais, surtout quoi, il faut qu'il ne va pas. Bon, on vit de la zone bien à Dokama. Vit de le pont de connaître. Vit de la coûte d'Angina. Akutana kina yende akamwe. Bon, ça nous doit continuer. Donc, ça dit bateau, on attend que ça bateau au bateau, ça n'a pas mal boqué tous ensemble. Parce que ceux qui le ballon, nada ça danger, et ça m'a pas prière. Emso afanatino boyete bandekonika wana baroya na mabene manamba boya mais le roi za prière mozo sala ma quelques personnes nde bato na tangi moto yo koti azana droit ko kota te parce que ba beleli te batu baya na sens wana. OK voilà à ce moment santé en évolution nini évolution ça va est-ce que moi ba moto nzambe wana ezali sous-souté ou bien comment expliquer biso et puis ebele balobi ke ils ont retour il y a maison na yemo kotaki des sali retour wana et puis ba chrétien belé chrétienne balobi plus rôle à salaka na mona ki amope il y a PD wana des gens qui nzamba zo frapper déjà voilà bon on a mis côté oyo ndeko alobaki ke ba sala na nzambe po anika bondimeleli bango. OK moi ce que to chité pour ondimela ba on a quelque chose yo tuni parce que lelo oyo mambaloba ke ma juste est bon. OK juste ya kolobake et qu'on soit tenté et qu'on s'y l'anango nous en bas au fait échec et qu'on zalabo aujourd'hui photo bon monaki et ça le sous photo anati. OK donc ça dit gonflement mais kiti fond petit et quelqu'un juste ba tâche ba pleu et en zolanda ba médicament na ba prière de ngolo baké partout ba ressemble la rafo chaque fois ba lingara toujours côté yaka na ko yoka ka ainsi dit l'Éternel le prophète faut bazalaka parce que ceux qui zeleka que to baka que to sama yembela nzambe na yo na suka to ki na biso te to nga to tambola ndenge nini mais auto yoki yango esalami donc actif ça va bien pas sinon les années na makasi ba robo mabato avant parce que les lo ceux qui to donc na makana ndenge nga na belango te na belisate na mona tende toyoka na côté pe na ngambo na bango effectivement ce ezaki zona il fait si la car rapidement ba mo bon faut que nenga na ebili ma zona ndena yoki la zona zona fa kota ma fa vanda ma pesa ma symptôme na vandi vraiment ko mais ndado na lo ba lelo na do lelo za innocent
na makambo nyonso kozala bien na bato eza lisusu bongo te langa na assuré bino ezalaki ba retour ya kisi na ye ba maison soki retour ya kisi nga na otanga koma nzambe atonga mona lingaka nzambe trop ya trop so naza le seul musicien oyo ngai nabeta musique ya kisi te me nasalaka makambo ya danger oyo bayebi nga na internet bayebi nga ezanga tosadi so eza kindoki ezalaka kindoki ya président na chef d'orchestre vrai kindoki yango wana tosadi nga mpe fo nayebango par rapport ya rôle ya rôle na ya kipede oyo bakretien bele bazo koapprécie te bazo koaccepte yango vraiment te na théâtre congolais bapeza mabe eza bafilme kaka nzambe azo frappe pour qu'il a changé lelo oyo soki paster mwana nga salisa filme ya kolobake naosala filme mona te ya sur makambo ya bapede balesbienne akozwa barole wana akotika moto ase déguisé te fo moto ase déguisé puissante chez Dr Cathy Munga. Comment on a sœur Cathy Munga, nazali naturothérapeute, nazali kosura bandeko bazali na bokono ndenge na ndenge au moyen de plantes naturelles. Bandeko bazana ba problème ya ba hémorroïdes interne tout comme externe, infection urinaire, prostate, azoospermique, obota ezalité, rhumatisme, nerf sciatique, gouttes, règles douloureuses, glaucome, vision floue, motupa si intense, sinusite. Awa nazana kati ya laboratoire. Awa nde bisika na séchaka ba plante, banzete, ba makasa ya ndenge na ndenge, depo na nga yango yo esika na salaka ba formule na ba solution na nga. Merci na équipe mobimba ya maison chez Cathy, en particulier Joyce Bolaba. Shalom, shalom à vous les enfants de Dieu. Na pesibino mbote na kombo na Yesu, c'est bien moi votre frère, le pasteur Israël Nash. Je vous salue au nom de Jésus. Je suis précisément à Kinshasa. Naza responsable à Ophelina. Jésus est mon papa. Naye liboso na bino pour na représenter bino bana o bozomona na bilili pe ba difficulté tozanango. Na bandaki musala o ça fait longtemps ya koboko la bana selon ainsi dit l'Éternel. Mais ba difficulté ezamingi te ya loyer parce que tozo futela. Et puis difficulté à foutre là-bas na minerval pour to chute au bandaki to pesa qui avance mais tikali ndambo nazo banga ke bana oyo bakata classe bakoma nango na sukate. C'est pour cela Dieu m'a mis au cœur na lancé message oyo na batu nyonso ya motema malamu basunga bana oyo bozomona na bilili bana oyo bozomona na bilili ndambo na juna rond-point Ngaba ndambo Victoire ndambo limité et puis ndambo l'état pesingai pona bande kolanga nyonso ba congolais bobi ba réalité nini to passer nango na mboka soki nga simple individu na ndimi kozwa bana o na bokola na ainsi dit l'Éternel soki l'état s'est décidé to mona suba fazer na nzelate c'est difficile ya osala ngonga moko c'est pour ça na zo lancer appel na bana nyonso nzambe pona classe ya bana oyo pona loyer na bango kolata pe kolia na bango na osenga na batu nyonso baza cœur sensible pe baza na motema kosunga ba sunga biso pe ba salisa biso toza na commune ya Kalamu quartier Kauka référence ya monene tokangami na université Kimbangiste avenue kombo nango eza Marin numéro 16 numéro de téléphone na biso pona bato balingi ba contacter biso pona ba détail mosusu eza plus 243 89 72 32 Sainte-Thérèse. Oui, ce comme Sainte-Thérèse. La mission. Si, exactement. Mais ça, ici, il y a un service, ponctualité, respect. Et puis, bango, on la rapide. Oh, 40 jours. Mais quand 45 jours, il va payer ça qui wana.
Et puis, coquille, il m'a dit que bien ngai. Azam ndeni? Non. Yes, du service. Pour ce monde. Mais, ma canicile, ndeni. Bonjour. Papa Sylvia, DiCaprio. Papa Sylvia, DiCaprio. Omonio. Eh, na Jibe service. Et puis il y a José Baïla. Il y a José Baïla. Ah, moto moi de le mo. Ya mundede. Attention ton nganayo. Moto ko lo guate. Ko so to ngalo mo bigba. Yango Jibe service et Sakaka na Kisasa. Teye. Oh, Angola. Brazzaville. Tosuket. Kalamengite. Mokili mabimba. Ah, aujourd'hui. Donc à longo di biso pili ya makambo ezaki 40 jours mais au comment on a contenu les sali 6 mois. Papa Sylvia, yebisa na voici. Oh ba ça ba ndeko na meki. Na meki la poto. Place ya série ya kocha bilo. Eza pa ya José Baïla. Jibe service. Et ça kubeta bango toujours. Frappe finale. Frappe finale retour. T'inquiète. Ah ouais. Il faut se déguiser à comme la forme wana. Finalité de solo. Finalité de solo sikoyo. Et si la rappelle et si la kabongo fait comme la volonté ya mutu ye moko salango. Lelo oyo nana ngaza na preuve lelo oyo yo. Na bakasine tout oyebi makambo ya kipede to ya ki lesbienne o bakanga ba mona ba yebi. Nana za na image o na dalelo na kipede man normal a sala. Il faut cela on mboka ni mboko ezala raté. Pour ceux qui ont beaucoup de Nzambe à la terre, à Jupiter, il faut tout le monde aille. Il faut tout sentir à ta. Ça, on est diable. Alors, ça, les camo pour la gloire naïe. Mais on tire le robot longtemps. Voilà. Merci beaucoup. L'intention de comprendre, on a bien comprendre. Merci. C'est bon, merci. Vraiment, ça est sous bateau passé Hervé Borsalino. Pas si on est quoi ça nango mais tout le monde y va une question assez sur moi capé là té ndenge de ça vous peut ça se quoi tout souci neti bossa no lingalela neti mo pas si nada zobe la moi capé là il y a le mot nada et l'âme ça sous bateau et ça bien moi vous avez inspiré maman na kotuna nani na kotuna kaka nani ngayo liwaya nadam akufite mena otsango liwa parce que liwa leo tiki bana na émotion otiki bana na émotion otiki ngai son émotion ngayo ekoki ko finate. Merci. Ok, merci. Pour nous la question nanga. Héritier pas héritier. Pas ferré. Borsalino pena héritier ferré pena. Ngina zaza ba côté wana. Adale pe kuna. Hervé Borsalino. Siko ndeko ba yebi pasi, essaye ba tusu pasi ya romona ndeko pasi wa zanango. Tomoni ba audio bimi ndeko lela ndako na ye ya mbudi o déjà comme na deuxième niveau. Abana ko l'effort comme à troisième niveau na mbudi ndako wana balengi babuka to babuki yango toujours ba teza nini o expliquer bato ba la biso. Oui, avant na kota na fait ya likambo na ozonga na likambo sima mokie po ngana comprendre parce que ngana na somi na na lopango te na moni ga lopango yeso mawaka panada na bato musu basomba lopango. OK. Lelo oyo ponga na somba lopango ya mabe il faut yo mto ya kotekelanga lopango lokuta na sombi l'état yoroya. Mais comment muto kosomba lopango pas l'état qui a signé so bakena na cadastre bakena sur hôtel de ville ba cacher ba timbre mo babeta ba signer vraiment l'état est bon so azongi so biga est-ce que sombe sika mabe bazong sapé mbongote surtout na état o muto azana ngo. Et puis ngai sika na choqué nga za ina moi pièce na mo ba fait lenga na kata sika wana na des niveaux wana. Ah ok, pour l'instant moi là là. Ya là la tena vanda na famille na faut le bara bien. Na vanda na famille na ngai na longwata na sika ko fo abi na ngande ko nga. To zimbongo na pasi. OK. Oyibi sika to wuti. Awa roza la pièce ya yo na auto kipe awa. Swenga na zui pasi wana. Boni est comme ta misaki mbongo abi na nga. Le ba abi na nga pour salino. Ce qui na beti calcul ya ninga na tongi des niveaux oyo na okoma dena ba 13 000 12 000 balles. Na ngai nada c'est passé. 13 000 ke bongo. Abi sans donc ça aucun papier il y a okanisa ninga kanisi kaka peut-être que le CP mabe pour la douleur mais à l'hôpital bon mais 12 000 13 000 c'est aussi beaucoup mais il y a okanisa sikoyo na toutes les questions et comment rabon ndeni ba tuna nos questions tu n'es pas répondre nga pour tout ça analyse et comment rabon siko ndenge nini l'état a joué vraiment yemoko l'état et moi teke sika
Yé moko l'état biso a ezamabe. Mais na ba papier nyonso ezali, cadastre ezali, ba timbre ezali, hôtel de ville ezali, boye ezali. Signature ba autorité nyonso to ba signer rapport moto ba mabele komi ayo eza. Le bien mo biso ke ate fo ba buka eza côté ba rotonga te. Nabite ekota nini na mitu ezala nini. Après yango wana epesa rende biso passe. Batebele ba sa ba AVC, batebele ba obeta ba biso ba bazobela lelo so tuni bakana bango omona o mabe prendre bakaba ka opezali. Adi choc moi ko bagala longa ko futela na seliska mo roboko la ba na ngam ko na ko lemandu na ko ta retraite na zesika mais ba pese sous passe. Mais est-ce que wana boyebi zaki cimetière biso to yebate. Ah ben aux hommes dit ça peut-être lelo ils ont bandé qu'on a vu venanga popol kulu aux États-Unis venanga yolo papa nazaki coiffeur ya Mobutu donc bango bazala bato penza ba umela mwa yolo bakunda papa na mama na bango kuna na cimetière wana ba buki ba cimetière pour bato batonga bandako na bango likolo sikoyo rapport wana ekomi ba konza mboka ne ba komi ko ravager place wana nyonso to e tomber pe ezokoma pembe na pede nanda cimetière eza wana une question moi malamu donc c'est que l'état au sala nini logo ezaki cimetière c'est comme na moment oyo esingite batonga donc c'est que bateau tout baliaki mbongo ko banda na bateau e bana ba chef coutumier et banda autorité tous les signatures n'y ont na ba papier tout même pas et pas président nada c'est faut balande la bango to lo babongo na nenga logique si parce que asomi lo somme disons asomi mabele na lopango esika na sima mokongote asomi na voie normale alors ça veut me canapé na voie normale na ba bureau elle était lola te ba bureau elle était c'est auto tambola oyoyo bato baosala wana mpe baza nommé mpe na bakonzi ya mboka vanda wana salaka asinie mpe ezaka na de façade babuka na bango mais bazosendeka mobali mbongo na ye oyo atongi badepense na ye là la ville calme peut-être non seulement nada mais bato tout baza choqué baza na pasi wana bakozala mpe calme parce que moto apesa mbongo na ye apesa mbongo mpona elenge te koloba teke nakoma na lopango arotuna bango est ce que sika oyo nga onayebi te ezalaki cimetière nanga nayebi nanga te la vrai dieu barotuna te nabotamaki nabotamaki déjà cimetière wana te nabotama te ndenge bakundaka déjà bato batiko kunda bato bana ba 2000 nyonso mokili oyo ebiango nyonso eza na excuse papa bacimetière nyonso mpe eza na mokili ya kongo oyo ebiango ezaka cimetière cimetière asao soki déjà yo kolobaka nga nabotami nano te yo botamaki mokutaki ona matoi na yo mponga tina bakende baklasse na oleka cimetière wana ya kintuka ezalaki nango vraiment récemment konga nazalaki na ngame nao bate nayebaki yango te bozo komplike nga na baréponse na ngai nakoloba ke ngai nayebi yango te ke cimetière ezalaka kuna peut-être na koyoka mais nyonso moki na koyeba yango te lingana na ngai eza malamu ya koloba te comme na état nini babuki to bana basambi bandeko nyonso baza na nsima na ye babuki bango eyokoma na point na ye parce que moni bandeko babuki ezaki bato batongaki banga na batole nde bazoya kolongwa na bapolicier mais oyo ezaki eza ma béton en tout cas fo bakaro wana ekota alors point na ye eza de niveau na bandeko mosusu eza ma déjà na brike na nsima na bibende il faut baya kobuka yango ndeko abeleli mpe na se ya pasi ya bapoto baloba mbaso sida nyonso baotangana bravo eza oyo baomona ndabeli pe na se ya pasi mosusu na kozwa tala de niveau nanga est-ce que l'état oyoka epo nayebi ke bato mpe basombasomba pembeni ata mosusu mpe bakonzi mpe baali nde ezala kaka bato mpe bakozala mpe bainfluent ya monde oyo mpe ya congo mpe basomba wana me babukibuki est-ce que kolela oyo alelaki wana l'état oyoka entre tia wana mabonde délivrement nzambe atouché mitema bakonzi même na bato oyo batalaka ye bayoka soki babuki ya bato baleki ye mpe na mbongo to bato baza mpe bakonzi ye siko parce que ezaka mbongo na ngai epasi ya mawa mbongo na abi nanga oyo abisinga bibosani no mbongo oyo okangisa epasi ya mawa se ya moyo olati perike ozotambola tokota lopango oyo tokota ndako oyo te tolonga tokena boye mbongo ngo na okangisa ngo sumu koni mpona koka su kosomba bongo nde bakonzi bayoka batalaka epasi ya likambo wana te justement autant de question est bien ce baotika o ya yete na ko sexa sepelisaka bato moto ya mawa amonana alobata
Zwata na bandal, zwata na ngiringir, zwata na kasavubu, zwata na matonge, zwata sikopo et lembisata motema na sens wana. Parce que ceux siko ba otongate. Et ça on a trois procédures. Soit ceux ba bige a ba tongate. Mais muta sombaki après disons l'état a moné ba papier le bige et ça siko tonga vanda. Le rôle andimaki. C'est ba zongi sambongo. C'est ça. Et ça donc et ça ba somna sima moko ba sommi na ndenge ya logique. Ba tembre ezali ba signature ba konzo oyo mo konzamboka tsaki bango ba signer bazali ba kufite ezali nyonso ezali soki ezaki peut-être peut-être milinga na ndenge ya l'état te ata pona ye bazo sima mota mbongo na ye po mbongo ya pasi ou soki ba kokoka bongo te ba kokoka ko salata ba zuita mbongo pa zote sikoyo. C'est ça, bon ça nous olobaki Mamba Nada ezana 3 volets côté musique, théâtre et na bassi. Mais tout le monde sur 4e et l'oreiller wana. 4e l'oreiller et l'état non? Mamba lo pont aye ko buka. Nyo sezara na kati ya spiritualité grande ezala ba prophète ba monara. Moi ba combat wana ba prophète ba monara telo wangote moi vision wana ta. Nzamba ba cadrer la spiritualité non? Ba faut ba monat. Moi vision ça. Est-ce que yo tamona mama? Et so tamona mama nzambe? Na ba prophète ka ba. Tena bi yo de na vino privé tamona mama nzambe? Oui. Oui hein. C'est ça oui. Alobano à 100%. Nzamba ba peine à 100%. Mais ma maladie, balbi à 100%. Ni à 100%. Batangi côté bassi, côté non le bail déjà côté maladie, batangi 100% maladie. Que outi côté bassi, côté théâtre, c'est 100% faux il fait pas dans l'état pe quota. Na minebe mwana opola lobi na mbula fa pe kota pe. C'est la d'excuser. Na nebe mbule fa pe ta fa kota kati ke lobi okendo hôpital te mbule ko beto okanga mananda quoi. Il fait pas ça. Tenzama pe saka ba précision les cambo. Voilà. Merci de Komina Souka, je crois bien no botali biso pour comprendre certaines choses des peu cachées, les lieux éclairés, Nzamba Sungi, tout ça déjà l'artiste na biso très bien. Alors je crois bien de on a biso Hervé Borsalino déjà expliqué nyonso. Ah, tu là. Tike lo penza ozwa donc voilà tout petit nego papi mavinga. Question to ok. Merci. Eh bien voilà, merci na bantutu bota la biso, merci na Sylvie Wech Bomongo Sanga, merci pas ya Jean Didier Motonakolo, Michel Bombele, merci pas Nayo, Lévi Cyril Arsène Modabu, le garçon capable. Merci et vraiment moi question il y a qui me moi tout né à 10 minutes à moi coquille. Tout tiga minutes coquille et ça m'a bé. Et bah signaler vous c'est-à-dire Motabeli du coup à Biki et je passe 6 mois changement et zamakasi continue na arrêta qui va production nyonso na production 1 heure de temps donc ça dit production 1 heure de temps wana et kokolo baké na zope ka ko sumanga na bika parce que mon lelo oyo yo mafinga pesa mingi na makambo na sto sale mokolo ozwa passe ba no bomba gité donc ça veut dire mutu so azape capable ya kolobeka soki ata liboko ezo sala te parti nyonso ezo sala nango na koko sala mwa likambo pona koka ko vivre nanu avant balobaka obombaki te pourquoi donc c'est ça continue question po ezali ponga ni na okato pona précision ponga na olinga yo na ngato za na précision et puis avenue doza avenue lokolama oyo ezali avenue Fondation Tabita Dorcas Maman Mireille Maingi a lancé appel na mutu nyonso de bonne foi. Moto nyonso oya sungaka ba ofele nzambe akota likambu na ye. Ba mama bazana fondation oyo bazana bana ebele bazana batu ebele rentrée scolaire yango yo. Bana ba ofele po batanga. Yo muto lingaka ba ofele ba lia mbongo na yo. Ko gaspiller te. Contactez Fondation Mama Tabita Dorcas. À partir ya kubinga Maman Mireille, nde Maman Mireille moi quelque chose à Kebaka, ndazo sunga bana nyonso bazana ba balabala, bazana banzela, infirmier, handicapé, buna nyonso tout kaka sana ko soutenir bossa makambu nyonso yo bana na harmonie. Fondation Tabita elisu liboso na bino. Kosenga lisungi na 1 euro na yo, na 1 dollar na yo na 1000 francs. Kosunga bitike, batanga bazana bonne santé. Bazwa eloka kolia, bazwa tama ya komela, bazwa telamba kolata, bazwa na bonne éducation. Nzamba lobe senga kopesa eleke senga kuzwa. Tango zo kanisa babitike eza ozo defisa nzambe. La Fondation Tabita Dorcas Espoir a le souci d'apporter
le sourire à ces enfants démunis que la société a abandonnés parce que les parents ne sont pas là. Fondation Tabitha Dorcas ezosunga bofele bana bitike bafefe ezosunga bofele bana bitike bafefe Mama présidente Mireille Choubaye ya Jomas Massamba merci maman oyo apesa ke pa bofele achaka nzambe musapi na lisu ni oyo mama ya ndona sopede na dazalaki azaki ke pa awa numéro ba tranquille comme ça OK on y a une question pour nous Alexa R Pamba attends eza nango mais to tika pour nata au lobby au lobati au précisément comme au loba wana to yo kango bien ko sunga biso susu bande ba mituna ba question belé merci et je crois na remercier ba tout landara biso bato bazena passe ya souci que ndekonada passe mingi tika nde andako c'est possibilité mon moi sika moko boye monani eko sauver et go soulager ndeko to me ko encourager za malamu mingi merci ndeko Yves merci les producteurs et le tumba na le tumba na biso merci je crois que tu as gagné OK merci nayo pasteur Ringo pasteur de la foi ya yangwana pasteur Ringo Mambote abusami te pasteur Kosi ya bino Bogos Anderson OK merci vraiment merci na Hervé Bossalino ndengo pasaki vraiment al patron abiso merci na Evipan super promo merci na Rabi Mavinga Kilongo TV vraiment pe batutu ya la patron Aigle TV vraiment biso tokomna suka non si ça pas na yepo a nini biso et l'autre aussi ngara par rapport il y a nada l'état azande ko na biso aux artistes na moment ya zali eza na moment ya pasi ko baxer sous ba pasi et nous avons vraiment bien été ba konzamboka partout au bota là vraiment bon me capé me ko assister na nous nada ce que zali que l'été sengi ba tout ba longwana dépense et aux appels bien bozong c'est les ara nada te les ara bato bara pembe nyona ba musu to mona bango bazwa ba problème na vie ya ba AVC ya ma bébé ba kena pena ba liwa cause pesa ma mususu auzwa susu mbongo wapi oya koluka tonga ba akomatina niveau wana deuxième niveau anga matape na troisième niveau d'état état les Cameroun merci. Voilà, merci. To Tikelio, Hervé Borsalino, aussi Sanabiso. Et puis, ma moto, la bande de Biso, de ce pays, Bobinga qui est belé. Problème, il y en a dans les sous-sous, Ayamba Bapel, il y a Bandeko Bazo Beng. Donc, retour, il y a Bapel Naye, et Zoya Randé, pas la Biso, parce que tout ça, mission pour Naye. Donc, Ayamba pour que Biso plutôt à la moelle. Ça s'appelle numéro Nayope. Ça s'appelle numéro Nayope. C'est Babengi. Nindeko, Bazuete, Bazoyo, Hervé. Merci beaucoup. Ok, en tout cas, nga mingi yaroloba vraiment ezali yaroloba ya pasi. Kongola zo bomandeko na ye mingi avant. Totika ko bomara avant. Maladie ou maladie biso soto okufa na biso. To kufa na maman normal. Mutu aza maladie tika pas vivre paix, à vivre le kola yo pour vivre. Oye komelinde ko komela lobby. Okanisa mbasu, okanisa zona, okanisa sida, okanisa tout concernant likambo moye barande likambo na ye. Totika ko bomanaka avant to mutu mona mutu azolinga bomaye avant. Na likambo yo yebite. Elenkara po koma. OK tango zo commenter makambo eza pasi. Tango bandeko bazo tanga famille na ye, mama na bango, bandeko na ye, libota na ye moko. Ozobi ki sa ye tozo bongi sa ye. Donc en tout cas numéro na contact est plus 243 89 54 85 245 plus 243 89 54 85 200 plus 243 89 54 85 245 au bobenganga barozwanga et puis pour na roloba pour na ye moko pour na ba appelter azo yamba ba appelter bazo yamba des fois sous routine d'appel somba kisi kende boezonga boezo zala ba contretemps mais ngache bobenga pe na numéro borozwanga mais pour na ye moko tozo kanisa soki nzamba pesi makase koti nzoto to sala conférence de presse ye moko akwa expliquer o ngana expliquer a expliquer nyo surtout na ndenge bandaki na ndenge lekaki na ndenge komi nini o ezali mais o ngana pesi message eza moko o ngana yebi o na kokolo bana opesa mbote na keli tombo na mikili ya poto boson secrétaire social moté maman Olga di totala Gaël Pembele maman Odette na pesi bambote et puis na bosante Joujou Férouz na pesi bambote Célestin Konko le banquier na pesi mbote na Edith Chula Regen Konku et puis na bandeko nyos tu bayambi ngai batu nyos surtout likambo ezala bongo te
to ba ko boma moto ya kopesa ka kimia ba pe ba ko karape ko vivre numéro ya contact on appelle ça ki wana soki bozwi kuna te bobengi ngai etant que chef d'orchestre etant que amina ye to bon tout ça ki bonde ko pe na musala na zawana po to za na parce que ba ba yebite to za mingi attaché ya koloba ke prière et prière hôpital prière batana biso mi to memiango mingi bongo et puis butu musu to la te saka prière et saka butu ya mabondeli donc nyoso bo loba mukoli kamunda yebi ezala sida akokende kaka ezala zona soki esenga kende akokende kaka tika kende mo na ndenge ne ezala pe maladie pe ya molimo botika kende ye moko mais so olingo koma komaka makambo ata mpo na ye te na moto nyonso to makambo eko fortifier moto merci likambo na yo nayebaka te nabangaka eloko nini mpo te nayebisa yo okomisanga papier ngobe soki namoni yo nzoto nanga elengaka veti bilelo nakokanga motema nayebisa yo motema mwanga moponi yo nada motema moponaki yo ya solo makemba namona yo lambana nanga nde nakwene vani na émotion motema molingi kaka yo ya solo nada namona yo na mobali mosusu wana nde nakwene vani na émotion